niveau où il y a toujours la génération Fali, Ferré, Nini, on ne parle pas de Kofi. Tu sais, un musicien comme Fali qui fait trop de concerts, voit qu'il est grippé. Mitakala batuko publier surtout ils ont circulé makas et puis ming eza biso ba congolais ko sakana nzoto mutu nzoto basala nzambe nzoto ba musicien likamuke komika na ko publier vidéo no mutakala surtout ba journaliste poto na ndimi na mutakala wana te posokeza mbebi makala et bi makas to monango mais ce n'est pas bon les histoires là de mitakala banini c'est pas bon tu vois hein? Vie privée c'est l'homme ce soir mon soir le baga ya ngapé a publié ce journaliste mo ya kunape ti lelo papa ba 5 mois yango yo na bi esika ngwa ko zwa ngote ponga na sana chaba kadena siko akendo ko zwa mutakala ngwa na cha kadena depuis une année lelo artiste musicien ya Koffi Olomide Lebuka Buya auti kotika biso ancien guitariste na niveau poto Kofi azana ba pote belé. Kofi banane belé ba reconnaître été. Bane belé ba humilier, bane belé ba boudé. Mais tout le monde conférence c'est ça moi qui ba musicien quartier latin, ba lobi Kofi along l'accord, il y a musicien azonga nango Kinshasa mais ba ça là peut déjà mais ce qu'on est important c'est attendre yango. Ce qu'on va sentir que mon pas waza impact ana mbongo ana nyoso. Mais ba takinete ba onyo sona baza ba musicien ba star so ba 2000 ebemeroya ebité message no repé satan ozomona bandeko ya Goma lelo bazali ko kufa pona volcan surtout pe bandeko na biso ya est papa na sina yebi ya plus de 100 batu basali dia kwa cotisation pona Goma et ko koma na maboko nani et bandi na ebiso kope ba pasteur na ba musicien pourquoi inos bikuna pa fungola kije batinda ba ferre ba sana mbonge belé alongola 100 000 akende ko pesa papa inos sana mbonga so bilopango kuna ndeke to moni inos azana ba vie muta ba vie inos mutazo boma ba aoboma ba eloko nyamo comme on ba aigle papa si aigle na c'est inos mutamaka c'est ko inos akolela sous devant bato papa et comme une église au sangani kaka moi 10 personnes en tout cas $20 cotisé pour Goma mbongo ngwe ko kena maboko nani Rossi TV kuna to mona ba théâtre ba émission ba musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV abonnement basabona kaka osabone okena notification kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV ne makambo Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est au Talabiso partout dans le monde. Na confiance nous sommes au Messana Kopé sa Martin Engi double vitesse à fusée. Balobi toza ensemble awa na prophète de Niles na ma campagne na résidence nae ndetwe awa Rossi News TV toza ensemble vraiment Martin Engi ensemble na mira oazana sima ya caméra ndetolobi tozo ba image poto l'arsabino c'est nos actualité o ezali ko circuler koleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo tozala wana tongo midi pourquoi poto l'arsabino vraiment réalité ya masolo po biso tolinga polémique mais polémique ndenga bien yango tobi tokota to sala na prophète de Niles to solo la nanu masolo ya Ototine to solo masolo ya Fali ya Ferre ya Kofi ya Jibe Wera poto l'arsabino réalité ya bandeko nyonso boza partout dans le monde o bo mesana ko pesa confiance na Rossi News TV donc information est bien Martin Engi double vitesse à fusée to zanara poto kabola to partager na ba chaîne pour esalaka bien merci vraiment Mira torokot ensemble tout mon prophète de Niles to solo la nanu li solo et puis bande kona biso oyo bazali kokufa na Goma pona volcan na bande kona biso ya este to ko solo la yango na likambo ya ko publier ba artiste ba musicien ba sala nzambe ko publier mitakala na bango to robeta ngope ensemble na prophète de Niles alors Martin Engi double vitesse à fusée to kotano to la sabino réalité puis émission ya lelo na prophète de Niles merci bonjour prophète bonjour prophète Boni santé. Ça va, tout bunda. Vous sentir
Non, senti, c'était mai, l'eau qui est continué toujours. Tout ça, est malade à miso. Tout peut sabato, à miso lengi. Mais le prophète, kolata mulato, le bit dosé na no lembisa moi mke na ebité. Papa na nyoka matro, na tambola na coupé pendant 3 ans, bakoyo kelanga mawate na venger vie. Nazo venger de vite papa. Passer sala inga na kala ya ngwana monisiko na sali effort nzambe apesinga itikana na récupérer ba temps ya souffrance. Osu lukini to moni style moko na ebité soki baja po mikolo sap. To comme na tili to comme na bekose. Ya biloko ya bekose. Mais couturier munene me ekose. Style ekose. Il a bien pendant moi ba konzi. Merci. Donc, mesdames et messieurs, toujours continuer toujours ensemble dans le prophète Denilis, Naibité Batobele, Baotalabiso. Donc, tous les tous les cas partout dans le monde, à niveau Europe, Amérique, Asie, Afrique, Océanie, au Balingara. Vraiment, l'émission, il y a prophète Denilis, Nalingi vraiment Toko Tananu, Mbokanabiso Lelo, République démocratique du Congo. Tout comme il y a un problème et belé, à niveau Est, même à niveau Yagoma. Naibité, message européen, Satan aux homona, Bandeko Yagoma, Lelo, Basaliko Koufa, pour un volcan, surtout peu Bandeko Nabiso Est. En tout cas, Bandeko Est, Goma. Ou l'église, prière pour Goma. Ou l'église, prière pour Goma. Papa Mbongo Sobima. Et comme Magate, Papa Mbongo, on est commenté, il faut y faire kota magambo ya ba cotisation. Papa Nassina Ebi a plus de 100 batou basali de la cotisation pour la Goma. Et que comme on a Mamboko Nani. Nani akiyokende na yango ba pasteur pe ba prophète ebele pe bazan sima makambo et bandi na ebiso kope ba pasteur na ba musicien donc ba musicien ba lamuki uka inos bikuna pa fungola kije batinda ba fere ba sana mbonge belé alongola 100,000 akidoko pesa papa wa mboka na ye inos muta soma lupango na nani na suki asumi lupango na cité du fleuve à moins que ba pesi ko pesa à moins que ba salige ba kosibiso inos sana mbonga somi lupango kuna neto moni inos azana ba vie muta ba vie inos muta zo boma ba boma ba eloko nyamo comme on ba aigle papa si aigle na se inos muta makase ko inos akolela sous devant bato ba souffrir papa bana peuple azo souffrir à part Goma awa papa pe ma souffrance sawa asangisa ben assure na ye mutu na yo nani sugi liki mandala basala 100,000 bakende ko pesa to asang to aza singana ba musicien ye ou bien bakende pa bino mo ba musicien kuna bo sala mamna bino batika biso tranquille kopo yo komi kop et mutu nanga na ebiso matin eloko yo e komi kop na côté gouvernement pour la minute il faut pas tonga bandako ba déplacement na mbongo combien to bosani na état de siège copie mkolo papa et comme une église au sangani kaka moi 10 personnes en tout cas $20 cotisé pour Goma mbongo ngwe ko kenda maboko nani to kenda otika ngona maboko nani ngai pardon na boyi na ngam lisumu ya est na lingi na kufa na ngote na boyi na ngai prison na boyi na nganani soki mukonzi chef tala na TV bato bazo sa appel bakende otika ngo wapi bébé à est 100,000 on est au sani 100,000 au sani yeb 100,000 na bato ba bimia na ba kufi ba osani $100,000 bato déjà ba kufi na bito bandaka eloko moka wana na oyo Zakari 100,000 oyo ba pesa kana ti lelo to ebe sike kenda ka oeste wana te ngape na bandu na sala ka wana inter député moi bimela nga bo je donne $100,000 ti lelo apesa te logote to mona te logote alors expérience wana na Congo ezo simbate wana komi cop alors le londe bande kwa Goma bazolela est-ce que le gouvernement na biso akoko s'occuper na ngote to mona inosa lobi il faut que to sangise bongo mbongo ezebele tozoka bazoka ngara batu ernio so ba 16 millions de dollars ba 10 millions on a responsabilité ya ko sala musala wana malgré état de siège ça mais le gouvernement a le droit pour y a une caisse sociale qui existe où ils ont ça là pour na ko ba kaya sinistre les ana 4 il y a gouvernement ministère des affaires sociales il y a une caisse là-bas où il y a munene mogeza la wana caisse noire mogeza wana pour na ko résoudre ba calamité ba biloko la nyos donc moi je crois que
Gouvernement, il faut... Parce que si cagnotte est à gouvernement, au moins que tout le monde va respecter. Merci. Bon, mon prophète Denis Lesinda Soukol Maboko pour la bande qu'on a vu sur Goma. Donc, à ce moment on a prière, mais à l'ingité, Kokota vraiment, na bêtise, on a tout besoin. On a aussi un gouvernement. Beaucoup. On a peine à ensemble là. Mais qui n'a qu'à la cotisation, n'a pas besoin de bien en côté. Merci. Donc, alors, tout le monde côté Makamambo Kapo politique, il faut qu'on s'occupe dans le cas de la peau, bande quoi est Goma, basa bande qu'on a vu. Alors, tout côté tapé dans l'actualité, pour tout le monde a vraiment prophète Deniles, au lobby la kabarti c'est émission, au lobby la trop maramba fali, maramba wera bafere, au lobby la rapé maramba Kofi. Les lots artistes émission, il y a Kofi Olomide, les Bouka Bouya, à Outi Koti Kabicho, ancien guitariste à niveau poto. Mais tout le monde a conférence, c'est ça, moi qui, musicien quartier latin, balobi Kofi allons l'accord il y a musicien azon en Kinshasa mais ça là peut déjà mais est-ce que vous peut ce message ni na Kofi Olomide mon pauvre mon konzi Kofi azana ba pote belé Kofi banane belé ba reconnaître été bane belé ba humilier bane belé ba boudé ce qu'on est important c'est attendre yango ce qu'on va sentir que mon père a un impact ana mbongo ana nyoso a cotiser le kola moto nyoso pour azaki musicien nae. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce musicien a été. Pour été. A-t-il le boko pour na sikoyo. Mais comme un musicien, mais ça a contrat mon côté lié dans les familles. Le quoi va sengi que aya nebembe. Kofi na monte mamala mona ya ko salon. Azo obligé te mais à ko salon. Mais ba takinete ba onyo sona ba ba musicien, ba star. Ce bâti 2000 bembe oya. Ben oya biso to agene bemba pasteur ko to yena ya donc ba musicien minene wana o baza ba dia batata mikolo bazwa ba cotiser et puis o kozanga Kofi à pied. Moi je crois que ça la bonne foi. Ça la bonne foi et puis ya futa. Voilà, merci. Donc likambo oyo ya ko publier batu batu balimbisa biso nde tokoloba ba mitakala ya batu ko publier surtout ezo circuler makas et puis mingi eza biso ba congolais ko sakana nzoto mutu nzoto basala nzambe nzoto ba musicien likamuke komika na ko publier vidéo no mutakala est-ce que message no pesa pona biso ba journaliste ba chroniqueur et puis na artiste émission pour ko publier mutu mutakala komi nango lipa nangu bande baloba bete ezali surtout ba journaliste poto na ndimi na mutakala wana te posokeza mbebi makala. Et bien, mais ce n'est pas bon. Les histoires là de Mitakala Banini, c'est pas bon. Tu vois, hein? Vie privée, c'est l'homme, ce soir. Vie privée, tout le monde a une vie privée. Et où me trop? Et bima. Parce que ce qui est bimité, yo mo bino bat bozo le babilokana. Mon sous-a le baga ya ngapé a publié. Ce journaliste mo ya konape. Ti lelo papa ba 5 mois ya ngoyo. Na bi esika ngwa ko zo ngote. Pongana sana chaba kadena siko akendo kozwa mutakala ngwa na cha kadena depuis une année na mbuja kasute na zaka wana kadena siko kono zo mutakala ngwa ngwa rachosho pe prophète Denile ça racho c'est qui na marambo la pose là papa porte hôtel na linga asute vraiment donc toujours continuer toujours Junior Langue na niveau ya États-Unis ba musicien ndepé na pese ba passer conseil bokanga ba téléphone ba pasteur na banani bokanga ba téléphone poso na pection salate o salate o kenena okaka alors bo gérer en tant que conseiller à PNMLS bo za la batu oyo bo utiliser ba préservatif avec des rapports responsables et puis bokanga ba téléphone abongo sikoyo to ko loba watika ko tina moi sino tela boto téléphone lo bien a to loba batika kangaka kadena net ngana kangi c'est fini ovani na kwena yo ozokumisa ka nzambe o melaka basoyi c'est fini ni ka que c'est un leader pour du fait qu'à lobby et le connaît salirage ça c'est un leader. Deux siko batu ba komo salela ngo étude pour congolais a komi na nkotro congolais so lobby likam pour na moni musicien moi Kofi abi ototine yango. Bon, siko dabandi o mona botutine komo ya ba monde na moni alobi nega bien ezaka 007 alobi ka ke ngai so ya lobi ma mnenga na okota te so ya mona ngo ezabo mais le reste vraiment surtout yona nyo ya faire yepe alobi bon mais fallait azoyemba trop to lo ba vérité azoyemba trop ba concert c'est belé c'est normal
il a besoin de oui, mais il a besoin de ça parce qu'il chante trop. Et même tout le monde va donner l'idée, il va doubler. Modèle va contraire à ça, il va belé. Mon à mon tour. Congolais à mon tout état là, Kofi à la télé, on a une pièce, mon tout moi, il doubler à la concert. Il faut d'autres talents, est-ce que ça y a pour. Et puis, de toute façon, Kofi a une ample. C'est-à-dire Congolais, comme il y a une matière, c'est normal. Tu sais, un musicien comme Fally qui fait trop de concerts, voit il faut gripper. Il faut gripper. Alors, il a besoin de cet instrument, de cette histoire-là. Ceux qui programment, on a pour de temps en temps. Ah, Kokape pour remonter. Mais qui ne sait pas que Fally a une belle voix mélancolique. Tout va bien. Il y a bientôt il y a un monde de concurrence, c'est normal, mais moi je ne trouve pas extraordinaire. Musiciens sont agrippés. Pour que vous bambé l'homme koko tata non, ça c'est méchant. Donc moi je crois que c'est un peu méchant parce que bon, un musicien, oui musicien il faut mikumisa. Mboko izala ngamo bende na bo na mikumisa so tuninga prophète wa legi ba prophète nyos na Congo na lo bangai après kimbango na lo bangai siko na wanga na ndeni sadi gende ya zape wala zo mona ke ya leki batutu et appelle sumote za droit na mais tout ce peut pas contredire. Nous sommes dans le monde, il y a business, il y a monde, il y a musique. Il y a légende. Il y a Kofi Nabanate. Kofi c'est une légende, papa. Ça concurrence da Kofi, Kofi c'est une légende, papa. Ah boniko. Et elle est tout que ça concurrence da papa Mba. Non, ça dit que la légende on a tout simba bango souté. La légende on a baza légende. Moi je crois que niveau où il y a toujours le baza génération ba Fally ba Ferré ba nini, on ne parle pas de Kofi parce que Kofi a déjà légende à papa. Il faut tout ça. Papa, il y a des bisous, tout ça va sonner, tout ça va. Il y a un bisou, papa dit na bala, tout. National sali comme la comparé par rapport à Dina Balate, par rapport à la sonité. Tu vois, il faut tout ça. Prophète de l'île, c'est aussi ces émissions, moi, Bambote, na Batunio Sobazotala, partout dans le monde, na émission Lelo, et puis na numéro de téléphone, et que ça la bien. Yo, bana obenga, ngoye psangai. Pour bango, baleka direct, mambange quitter papa na lingi souvent bange belete. Merci pour avoir branché Martin Engi, double vitesse.